Yagola a eu une maladie moko sérieusement. Miss Lolo ye moko pe a eu une maladie moko sérieusement. Motatula. La motika okosi la batu. Makambo, ok. Miss Lolo ozo finga Maman Annie. Maman Annie otomona déjà arrière na ye. Ayeli biso Kenny. Voilà. Miss Lolo ayeli biso ni. Voilà. Bano tozo mota ba sente defo. Alors ba Miss Lolo boluka nzambe ke banzambe. Boluka banzambe yango zo mona kanda nzambe bako bambo maladi moko ofingi belve koti mbongo $200 na chaîne ba bambio maladi à $1000 banzambe. Oui ça Luka. Oui ça Luka. Obandaka pe ba émission na koyemba ba nzambe. Nzamba lola na ose. Na Bible. Miss Lolo soka yembi su nzembo na émission na yo nzambe. Lobo za nzambe te tumba e kota munoko. Mais franchement, moi, je suis un nzambe, na ebite exode, na ebite nzambe. Je suis un nzambe. Ozo ba émission ko finga batu. Vraiment. Nous sommes ba nzambe nzambe, obi ke louange. Et quoi ça mira. Et quoi ça mira Jericho voilà. Non, bien ozo sambela donc eza prière mudene mais ozo ya ko finga ba. Film Oyo Moko, je te dis, je mets tout le monde en défi. Voilà. Film est Moko. Et bêtis tous les déchets ainsi là. Ah, ni les moments de perturbation où t'as que les cafoulés pour me comprendre. Nalobino et bêtis première chaîne, oh bah négligent. La deuxième chaîne. Ah bah négligent première chaîne. Première chaîne bah négligent. Deuxième chaîne de moi na Maria Ningapete, on va les poudrer. Parce que Mélissa Libéron. Azana aussi. Bah là qui s'y est bah vête. Achille Milano sur Nicolas. Voilà. Que mami lo batindara ben vinda zotinda mami lo atindara mami lo finga sila babilo moi bon. Est-ce que vous avez une vidéo moi oui? C'est un episode mille finga sila. Non te. Mais si on a bien bini sur vidéo Thérèse a finga Belleville et ça. Et ça voilà. Ya Gabriel déconner Belleville et ça. On se comprend? Très bien. Mais pas bini c'est la biso vidéo na sengi va. Ya mami lo a jo craché si. C'est un abysse aussi là. Bamida wana lelo baza pasila. Babana ko finga ba comédie kalat. Vraiment. Donc guerre ya bangai na bamida na ba essayer de panama. Et banda te po ba lobela sila. Voilà. Et banda ke banda ko finga ba comédie. OK. Question na so ba poser ba examen d'état. Voilà. Ba fan ya star nini ba finga ka ba vie privée na ba. Ndindon ya sila. Yes, on a un défi. Mais on a un film comment il besoin de vie. Pour moi, on a comment il y a un Ah, il se pèsera. Et pour moi, on a comment il y a un CD. Ah. On a comment il y a un CD. Oh, tu as danser dans le théâtre. Oh, netina. Bon, comment on a commenté? Oh, bon, comme la biso, pardon, mais tu as bonne idée. Dans le théâtre, il y a un total qui est bon. Danseuse. Même na bande comme ça comme un scénario ah totanga ka Belleville. OK. Totanga ka ye ça la nenga mabete. Et ça la nenga te to ba photo humilier bande musute. Totanga ka ye Belleville na biso wana ka to ani na Congo. Voilà. Totanga ka ye. C'est pas donné à tout le monde à ça la film sans matite ya tomate, sans nini atala ma modèle au Belleville atala ma. Sans matite et tomate. Les longs on a eu ceux qui balobi ba comme ça et leur mot thermomètre testaka batu. Ndindo o akota ndakanga te ndindo o yo ka pena ba dususu pena ko ça. Ndindo il a été détecté. Il y a un zombie, c'est pas énorme. Zombie cannibale. Tu sais pas. Donc ce monde que mayonnaise a un plateau a ekolobake si la mikolo ya son béni belle vie. Voilà, Natalango. Très bien, Natala. On dit que ça langage ba bipole. Ah, ba bipole ba na langage wana. Pourquoi on zoba et puis soki nga na za ba baku. Na retenir mayonnaise rigueur. Vraiment. Autoriser ma fille à ma casse na théâtre. Voilà. C'est là. Tala bilonga batu balobela asile. Ta bilongi na ba. Ta
tala tanda bango pena bango nyonso na moni ba Boura Tendresse Bolokoko Miss Lolo nani ozomona bango nyonso kola bilongi kaka bena mubo balongwa mimishi mipatuka et là on cherche à ça même ma famille botra ba voilà botika koloba ke papa kulutu bino pe makamuso eza ya kolanda te voilà bato mosusu balakisaka bato makambo oyo eza yo te mutu bayini yo très bien donc c'est ça tant toyaka koloba kodéfendre toyaka kofinga te toyaka kolave eloko oyo basenzi balobaki très bien. Donc, quand la film est aussi là, ils ont des carences à acteurs. Ok. Et puis, il faut comprendre que si la Zagui n'a pas de musique, ils ont soit le bon batteur, elle a fréquenté Vemadilou, elle a fréquenté Sele Kibinda, groupe Kibinda, elle a fréquenté la répétition, Vebosi, Bosenazo, va fréquenter l'orchestre, voilà. Fréquenter Nibali. Mais ce qu'on t'a dit, tu vas finir à Sila. Batamboula na bamoudi. Bakomede. Mais tu vas finir à Belleville. Bakomede batamboula. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne Haute Bascule et na émission na yango vous avez droit de savoir où ils ont présenté et pas inangai o yabino mwana suka ya basomi songi autrement dit IGF de tous et na invité nanga ya émission ya lelo na plateau na biso ya HB na zabongo na papa kulutu ya famille Libota o tozo vanda vraiment tozo solo la attaque artiste scénariste voilà donc tozo beta vraiment ma solo ndenge ezalaka kaka bandeko balandi. Avant tout d'abord napesaye maloba parce que plateau na biso eza déjà ouverte. Avant tout d'abord napesaye maloba nakoloba merci beaucoup na famille Libota de Londres, il y a États-Unis, il y a partout dans le monde entier. Oh non, so bota la kabiso. En tout cas, Tony Rabino tellement makasi beau commenter émission, beau partager, beau liker. Yangonde ko sa like to fan d'aralisu suto ya ka kosolo la ka biso nabino. Et merci beaucoup à notre manager de l'X qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas, que Dieu te bénisse et pourquoi pas à notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse, que Dieu te bénisse et que Dieu te protège là où vous êtes et que Dieu protège encore bien Kazanga Wazabongo na assistance ya mkolo ya lelo pourquoi pas à Exode Mike Bio Azana vraiment zo kamola ba image ya pote to bimambenzo na kati ya ba etando je pense que l'émission Nabiso et Bandi déjà prenez vos positions. Bolanda émission Oyo na bo kebi nyonso. Bonjour Papa Kulutu. Bonjour Chacha. Bonne santé. Non, santé zakimia sauf que moi santé dérange qui moi mukie mais nangolo nzambe sikoyo ça va. Toza bana nzambe et to koyaka na mettre à tempé à circonstances nyonso. Donc dans circonstances nyonso nzamba zawana toza toujours to sala musala malgré ben insulte malgré tout malgré ba humiliation vraiment mais toza wana et puis na opesa merci beaucoup na bato tout ba benga kinga ba assister kinga merci beaucoup même de loin même na ba prière même na tout na ba moment très difficile na pesa bon bah merci et puis bah mbote na bango voilà. Et puis na ba famille bota mobimba ba famille bota tout bala na rapina papa Kulutu na bango ya musuni voilà voilà merci beaucoup papa Kulutu ya famille bota toza na filmé za na kati ya Belleville TV na kombo ya homicide film wana ko banda na ibandeli na ndenge tozokoma ti côté auto komi omoni yango ndenge ni to conseil nini oyo et apporter na kati ya film wana. Omoni Chacha na biso omoni nga ba chaque fois Madame Belleville na ekoyekola lisu scénario makasi OK pour à l'époque il y a un modèle tu yekola scénario OK à l'époque il y a un Fioti Ngoma tu yekola scénario biso ba scénariste tu yekola scénario parce que ba copiaka ya malamu
ya mabe babwaka kaka voilà. Donc mais époque ya madame Belleville kutu awate voilà. Souvent na obeto lisolo moko ezaki na venir loa na commune ya Kinshasa entre Prince Kasavubu avenue du marché na bande ko vanda wana et puis j'étais le premier mutu afongola maison ya ba CD bande ko so bande ko sa na Chine so ba détaillant boteka voilà et na bande ko tala ba film ya les amis du théâtre ya major Zolo Zolo na arrivé ya madame Belleville tanga yaka ko simba scénario siko na ndeko tala scénario ya madame Belleville oyo parce que époque à l'époque na kaka ndeko na biso ya muluba patatu chimbalanga je crois bien yemta simba scénario et puis na yemo pe le patron major Zolo Zolo yemo pe de banda pe Zolozina aibi makamo mais na époque ya madame Belleville tanga na les amis du théâtre na banda déjà étant que scénariste na banda qui koye kola déjà ko bakisa ba mayele voilà malgré je suis formé na scénario par Modéo Totokani mais mutu à faire propulser nga lisusu makasi apesinga sou mayele makasi ezali Belleville voilà tous à la même na bande comme suba comme ba scénario totanga ka Belleville totanga ka ezala nenga mabete ezala nengete to lo ba photo imile bande comme soute totanga ka Belleville na biso wana ka to ane na Congo voilà totanga ka c'est pas donné à tout le monde à ça la film sans matiti ya tomate sans nini atala ma modèle Belleville atala ma sans matiti ya tomate lelo ngana oyebi soki soki balobi ba comme ça eloko mo thermomètre testaka bato ndindo oya kota ndakanga te ndindo oya kota oyoka pena ba disusu pena ko ça ndindo il a été détecté il y a un zombie c'est pas un zombie cannibale vous comprenez madame Belleville lelo voilà a croire na nzambe na ye na mayele na ye tata na ye na mama na ye ba amna bongo pe mana kimia voilà kotangisa mwana théâtre bi ba l'époque wana ezaki théâtre penza voilà awa quoi porter ni quoi bouture et l'autre madame Belleville kota la film oyo du jour au jour madame Belleville ngana kolobela kutu histoire na noté mais ngana kolobela kaka coaching voilà façon de faire nenga zo sala makamna ye te bande rebelle to tanga madame Belleville parce que soki tozo tanga totale pe na lisu ya ndeko na biso voilà totale na lisu te ya tochele muté ya mabe po to bando souffrir kaka très bien to bando souffrir donc quand la film au homicide donc madame Belleville chaque fois azo matisa ka ma yele ya scénario très bien auti ko beta biso munduki awa film oyo moko je te dis je mets tout le monde en défi voilà film na moko et beti tout le déchets na sila ni les moments de perturbation tel que les cafoulés pour me comprendre na lobi no ebeti première chaîne o ba négligent na deuxième chaîne ba négligent première chaîne première chaîne ba négligent deuxième chaîne de moi na Maria ninga peta ba ko poudre bazo melise biberon azana mosika bala kisi ba vet na tile bilolo so likola voilà mais ce que to sala ki émission na ndeko na moko abaku conscient voilà to tala ki tous les deux chaînes ya bango kuna totali ba nombre de vies o ya film e uti ko sila et pas ya madame Belleville au monique et meurtrier qui tous les deux chaînes wana mais chaîne moko donc cela veut dire Belleville azana ba ndeko très bien mais azana ba adversaire ti voilà azana ba collègue mais azana ba adversaire ti donc quand la film au homicide d'abord on a autres la façon de jouer à acteur voilà na ba actrice ozomona ke mutu oyo azo coacher parce que tout va bien réalisation et vendre à peine un mutu à scénariste mais réalisateur c'est un créateur il doit créer. Il fait partie aussi na kati ya scénario. Donc on zomona. Donc quand la film na boye, te madame Belleville oumela. Film ezo ke kitoko mais biso zaka nini. Mikolo na famille bota na oli no bango soutien pour famille bota ba bisanga. L'impossible n'est pas nous. N'est pas nous, voilà. L'échec n'est pas nous. Très bien. Papa Kulutu vandaka na yo melaka maya pio pour remontada est au rendez-vous. Voilà.
omoni film euta oleka eza kwa bamene bino 4-0 voilà omoni mayonnaise to en passant na mo fongola moi parenthèse po ba mayonnaise na biso na ba madame Belleville je crois bien non na scénario nazala penza vrai Belleville bandi scénario liboso na oui parce que tant yazo koma pas major ngana on a eu chance te ya koma film voilà après na ko koma ba ya mado bolinga ba pombe si la raté la petite assamatrice AVC ba biloko belé na koma je suis bosana donc zo mona ke mayonnaise a na plateau a ko lobake si la mikolo ya zo meni Belleville voilà natalango utala kiangwa très bien natalango on dit que ça langage ba bipola ba bipola ba na langage wana pourquoi on ba et puis soki nga naza babakuka na retenir mayonnaise rigueur kwa nini kasi bango bala basila nde vrai star voilà bango bala basila nde pa na bango nde bafulaka bato mais mikolo sila komotala mikolo yo nde bakomi kobooster vraiment babooster makasi po bagere na première chaîne asila jo wana olinga ngo te ok jo aye na deuxième chaîne konza boostage tika boy Yangoko wana baza batu biso to yambi na presse voilà to faire partir pe na aide to yeda bango na média ligne ce sont des ingrats to vendre na ka te to betaka masolo ke to songa ba voilà ba songa biso te bonga na zana ni mobola très bien alekaka wa nga pe na leki wa voilà to biso to lekani wa wa donc so ya leki na ka nga leki na moto wa ya ka nga pe na muteshi nga leki wa bon allez soso mobimba ye moko voilà je ne pense pas so on li papuna mukongo ngape na olia yo ya talo pele donc so comprend mayonnaise ya solo ba ke sila aleki asenet moma sila otala makuleka voilà mais yango moni to saki je wana très bien to tandi bango na mutala ka to ko tala film moko ebeti de chaîne sila parce que place nini sila otala sila zo tala na butu entre guillemets na butu kasi ba vie ya kosomba eza lokola eza ko za mutambongo na butu na moi eloko ezaki réflexion na bangi obangi na bangi mutamaele na plateau na ebi na on ba mabe moko boete voilà réflexion bien donc si la ba vie ne so tali yango eza ko mutazala kindoki na butu ana mbongo mais na moi ana mbongo te voilà le roi ba Air Makanda qui ne Brazzaville ba betelo li solo Air Makanda avion mo ya kekele kita na aéroport à France tika boy ba minele ba luka on a Congo ba tala biza avion kekele kera Brazzaville ba betelo li solo Air Makanda vous comprenez donc mayonnaise ayi ko beta tolo ya ba vie ya butu ba vie ya boostage parce que ya wana vie na yeza ka chaîne na ba to ba mona ngo ke chaîne etala maka voilà et puis lelo to rêver ça donc non linga boto la batu tout ba marché soit disant chaîne ene mtezo tala yango memi comportement na chaîne asila OK yeba ngo tango zo benda ba robot muko ba robot ba ko lemba embadima ba robot ba lemba parce que zo benda ba robot ngana ba faina voilà donc cela veut dire tant que mayonnaise a le babongo avec un langage de la rue. OK. Pas langage à balabala. Je mets tout le monde à défi. OK. Banda ba beta siffler bien comme ça si la adversaire a belle vie. Kolomo côté. Si la kotika la kozana audimat koleka belle vie. OK. Mukolomo côté si la kotika kozana visibilité koleka belle vie. Avancer. Mukolomo côté si la kotika la kozana star oh Belleville ça parce que Belleville a lobakate voilà ya Gabi derrière ça lobango yesoka lobby a lobby atala kate de film moko okina muteme suyo so mutoko boya ko lobane pona nini voilà yemo na za obi ke Belleville ça quinoise ya makasi ya obi kaza quinoise likona ngomwa na ngiri koto vraiment mabele ya ba Bill Clinton ya ba Tutu Kaluji mabele na biso na 1984 j'étais petit okay. Tu vois na avenue Ngiringiri pembeni ya maamundele basaka baba na popi mo ya mike wa famille ba mindele basaka wa OK donc aza esprit
Mais ce qu'on a rabi, laisser les enfants jouer. Très bien. Donc cela veut dire belle vie quand tu as la film naie ils allaient quoi apporter et le monde a katamboka na biso. Ya on monde na zoba ngaso na zaki na mbongo ngaki na investir chez Bellevie na yebi ki na ko gagner. Voilà. Lelo mutu soka produit Bellevie, lelo mutu soka produit Sila. D'abord caché à Bellevie les années mon Sila. Vraiment. Bellevie à ça international. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Tolobite que Sila, cause à la loco, ton local, de clearier à l'omwana qui starté. Mais Sila, elle fait pirement qui loco, na qui local. Ah, ok. Elle n'est pas professionnelle. Mais ok, professionnalisme au Bellevue ça la lilo. Bato ba ko ba tout ba mayonnaise, voilà. Ce sont des parvenus. Ba yebi makam na théâtre té. Ba yaki na théâtre pour ba yoki kaka moi ça poto ko linga yo, ba na poto ko linga yo. Ce sont des parvenus. Vraiment. Donc kotala lelo boye Bellevue, ceux qui mboka même tchembo. Voilà. Et ko gagner. Vraiment. Donc film ngana yebisaka ba famille bota basala ka ndenge to yokanaki voilà remontada ka en tout cas famille libota remontada et ça là vraiment kitoko makasi et pas ba mélomane et puis et pas il y a ba vrai il y a madame Bellevie ba biso otolingaka vraiment échecté surtout mingi vraiment côté ya ba chaîne biso côté vraiment ba film biso tolingaka bongo échecté. Papa Kulutu ya famille Bota na zongela yo posa scénariste malgré que oye na Simons artiste comédien on appelle scénariste lelo oyo métier na bino musala na bino ezali sous na valeur est-ce que est bien si musala na bino ezali sous na valeur na kala ezala ki bongo nazotala Papa Kulutu na TV oye bate omonela ye wapi azalaka wapi ba respect wana o ezaki na kala lelo o ezate ba komo ofinga na bato ba koyi ko finga te omona artiste moko na leka na TVT na leka ata na émission moko donc zéro émission côté ba ko sasaye o kozwa idée te. Bon normalement nazo na moi simane loko na rebi naza scénariste après Bellevie. Est-ce que oui que mon naza scénariste après Bellevie? Ouais. Mayonnaise a un film mort comment il besoin Bellevue. Il doit respecter Bellevue. Vraiment. Donc aux âge moko. Mais na musala. Doudou soupe. Soit tu na âge normal c'est voilà. Na âge na toke na nenga âge. Âge na ndenge normal. Na ndenge ya quartier. Voilà. Na vanda papa ya mode. Voilà. Na benga doudou ya diawakana. OK. Il y a Lévi Niwa, il y a Maman Liboso. Donc ce sont mes yaya ya quartier. Il y a Fiston Zouki Batista. Je m'excuse. OK. Gonzi et Poum. Doudou Soupatika comme film monté Liboso à Bellevue. Voilà. Mais les autres sont allés. Bango nyo soto ba yaka na téléphone dire ba banda ko koma Liboso à Bellevue, ba sunga Bellevue, ba benga Bellevue na ba film wapi. Yesa bango na tche bango no so défi. Mayonnaise na film wa koma Liboso à Bellevue. Pour mayonnaise a commander quand na SPL ça. Ah, il s'appelle Sarah. Et bon, mayonnaise a commis la série CD. Ah. Mayonnaise a commis la série CD. OK. Bellevue a commis la série à CD na cassette. Oh. Mini Bellevue a mouké. Cassette on tombé dans ma solo ya Major Zolozolo. Cassette a mouké na CD. Mayonnaise a yena na takaza wa biso na bango na ba ya mado yepi kaka na nana takaza. Pour ya mado ye après nana takaza ye. Serre na PC bambote bien. Film ya mado normalement ce que ça rappelle là musuma kambu et ngeko tana SPLS. Mais bimi lelo SPLS après ce 3 jours et bimi. Mais tala batwana na surtout baya kawana. Na movie ola. Comment filmer ni? C'est là to sola na bien. Lelo pa na ngito za pembe. Voilà. To sola bien movie ola comment filmer ni na mboko. Na yebi pete. Mais tene ba bima lelo ni ba Bellevue, on ne ba sunga Bellevue peut-être mwana moya mobola. Voilà. Azo mona pasi. Ba kosaka ba senzi ya basi na bango ba tula bitula la poto balanda bango. Oui, tout solo lango bien. Vraiment. Obi, et là on cherche na zo yu ça même ma famille botra ba de balanda. Voilà. Botika koloba ke Papa Kulutu bino pe makamuso eza ya kolanda te. Voilà. Obi batu mosusu balati saka batu makamu oyo eza yo te. Voilà. Mutu pa ini yo. Très bien.
Tu as mis campagne au bango basala quand on est campagne il y a intoxication. Oui mais n'importe quoi baloba combien les a sur la banzete. Oui que batu baboya romela. Baboya vraiment la ndenge kiti ça rappelle. Mais les lorsque tu as mis la combien. Ezomela. Tu comprends que bakose la mona batu combien. Très bien. Donc c'est ça tant tu as qu'à défendre tu as qu'à finir tu as qu'à laver et là qu'on va sensi baloba. Très bien. Donc nazongi que mayonnaise atika comme film monter liboso belle vie. Doudou so batika la komate, mou violatika o komate. Zuma, petit nanga Zuma, atika la komate, film mo liboso belle vie. Tant bazo fabriquer na maternité ya pigeon. Tant Tony les défendeurs ça là. Ba film moi ba fiction. Le premier acteur congolais appelle ça ba tout somme. Voilà. Olia mutu. Vous comprenez? Zuma mazaye makasa olia matama ba. Vous comprenez? Appelle ça mutu rôle car oh yo ça la. Vraiment. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc nato longo na kangi parenthèse voilà. Batika ko bimisa ka belle vie on dit ingrate mo. Très bien. Thérèse a film moi ta commande bosso belle. Vraiment. Gabriel a film moi ta commande bosso. Comment là? Ayamo to tunat. Ah. Donc na esko na likambo etali ko finga. Moni époque tant ko finga bandi. Nga gérer na bande ko bibenga défenseur to na ndo benga chaque Congo ya artiste et comédien. Voilà. Mo lobeli ya comédien. Prévané to bandaka na grand frère nanga José de Londres. Nde bazora problème na ya anima kwa kala on a pc mbote belé. Voilà. So ko tali bien. Baya ni bazaki koto bando bisa ba véritable comédien. Mais ba biso leti nga za isko muto na so contredire ba. Voilà. Vous comprenez? À l'époque on a siko yebisama. Kala. Vane ye. Ba mida wana lelo baza pasila. Ba bana ko finga ba comédien kala. Vraiment. Donc guerre ya ba ngai na ba mida na ba essayer de panama. Et banda te po ba lobela sila. Voilà. Et banda ke ba ko finga ba comédien. OK. D'ailleurs au côté là ba comédien. Nga na côté là ba comédien. Ba sera na pe miso apoto bazo appuyer nga. Faut protéger ba comédien. Mais na zaka nga moko. OK. Ba comédien belé ba yuma ba sans esprit. Baboya ko appuyer nga. Mais lelo sko ba ya ba diembele na simasila. Po ba ndo finga batu bien. To sola bien. Va oye pe na mupepe makasi ya ko finga batu, ko finga batu. Voilà ba vie privée ya batu. Vie privée ya batu. To yo ki penza boye. Kingombe kutu. Libala na salibo. To yo kutu boye dako sa ni salibo. Eza na baby. Question na so ba poser à l'examen d'état. Voilà. Ba fan ya star nini. Ba finga rabatu ba vie privée na ba. Dindon ya sila. Une menace a été détectée. 10 sur 10. Voilà. Donc eza bango. Comédien obi ke soulever leur mo malam. Comédien zaki mutu o kutani ne boy. Biso to signer ba autographe na ba brasa. Vraiment. Na ba kishasa awa. Vraiment. Na zaka na mutu mo to tangisa personnel petit na biso mo likolo ya libanga. Biso etant que comédien na gesho to tangisa leki na biso mo duki. Na matete pas ya Séraphin badi banga ki na bosanité pour alors biso ba comédie ba star voilà la valeur très bien valeur mais l'autre là qui valeur ati batu ba ko silisa mo pena makasi ba mamo ko pe ba comédie ba à la base parce que comédie pena le carano na TVT ngo lobi o loba no ça de interview voilà ba figure question na tout ngo papa lombeti ngai nazo organiser logo moko cherche to kena bino na papier lombe to tia micro voilà to tourner sur mutu no ba mi bale très bien na tout na papier lombe comédie bazo finga e pa mutu asala ka théâtre té bozo protéger na nini na voilà na association na biso ANTPC alobi d'abord comédien on est foyer moko banana ko funda OK après biso association to koya ko tia ye poids très bien. Et ça quand na makambu ya fait na biso auta Afrique d'ici ya ni mosi tanga première fois na zongaka auto ya mbaka NSM na tuna question na souleva pour moko boy président et l'homme sepela bi tu es vraiment très intelligent et ça biloko to solo kato bunde mais ba comédie ba mo ba hypocrite muto finga rasila otambola nayi muto finga ka belle vie otambola nayi moi est-ce que ba fanatique parce que là na ba ka belle vie Kofi na sila pe ezali mabe vraiment mais soko tali batu ba finga rasila batambola na bangote ba comédien mais batu ba finga belle vie ba comédien batambola vraiment likamana pezo kamusa
c'est l'hypocrisie totale. Ils ont comme ça, le lot et comment se moutolobe la belle vie pour y avoir même artiste et comédien mon reçu. C'est c'est l'agenda là bango les tinga na kolobe la ngoli susute ils a agenda là bango mon ami comme ça invité mon ami comme ça analyseur très bien kwata vibwa kwata kumunti matoleka donc les opinions là bango mais sauf que normalement ceux qui te commis côté les là ah tonton oyo a fingi artiste biso tout ba comédien to boycotté voilà so ça journaliste to boycotté mais ba comédien bango batika laisser vraiment ba finga bango et puis ba comédien ba koma na kamoko ba bangaka na biso lelo moko cherche la biso ba comédien ba bangaka to asila na niveau moko tika boy biso ne Djibouti na bango ba comédien ba bang nazo ba comédien te o baza pas belle vie en général ba comédien bangaka ba to asila parce que ba ka ko finga bango ko kotsela voilà ba ko tia bango na ba tension donc ba bangaka bango voilà mais biso nde bana mbwa kasi bana mbwa papa kutu biso to respecta bango te biso ne bana mbwa na ngamo koloba mwana mbwa eza auteur compositeur na mwezanga mais petit wana bazaka na zuma na kwa komona bana mbwa voilà ya ngai aka na tournage na ngai bakango pourquoi na ba ngado oliambinga pelte ngane mwana mbwa ngana yebi vraiment le babongo so comprendre donc lelo ba comédie ba mo ba sala son ce qui balobi lelo to zonga na place ya ba fingi biso to boycotté mutu voilà otala mwana mo boazo finga comédien on a critiqué à table nazo ko fingi voilà est-ce que ni privé na ebité nga mo koni na sina ba si la boué na fingi si la modèle ba finga belle non mais tout ça c'est si là parce que si la sora zo boya ndenge belle vie boya théâtre etambo na ngo bien vraiment mais si la loko vie na ya micha pour habitalama pour yokana il faut ba fingele bato amitia pour habitalama yokana oui si la pour yokana il faut ba finga belle vie ko finga belle vie c'est une salle d'attente ya ko mata ya ko tomo ma ya sila na ko jouer pas sila c'est ça ngana lo bango donc à ciel ouvert na zo lo bango wa cœur ouvert mais à ciel ouvert na lo bango lelo tala tina ba comédien o ba jouer pas sila mais so ka coûter na micro o mona ba langage na bango vraiment ba langage de moi ça ka langage à ma vie vraiment tina pas mike si la zo encadré ce sont bazaka bazola c'est biso c'est comme si entre guillemets des impolis tika na employé moi vraiment mais sur tali encadrement ya belle vie ngazo encadrer ba leki na ye au moins que azo orienté bango même tina ba vie privée c'est comme si belle vie azo orienté bango mais lelo baza batu baza na facilité ya ko finga batu tina ba actrice Bacteur bana kati ya label na bango ba finga bato vraiment siko si la musala nini punition za la raté to ebi kaka chef eza bombo mais ko muto ko pesa ba punition za la raté directeur de discipline dans la raté chef mais na bombo na vidéo ba telema na boloko ko finga Aïda pona nini po Aïda tanga kombo nganga kombo ya Yesu na ndako nganga alors tout ça toloba nini vraiment autoriser ma finga makasi na théâtre voilà c'est si là tala bilongi ya bato balobela asila ta bilongi na ba tala tanda bango bela bango nyonso na moni ba Moura Tendresse Bolokoko Miss Lolo nani ozomona bango nyonso tola bilongi kaka bena mupo balowa ni mishi mipatuka bazoloka na vraiment mais tala lelo yo oyebi ser na biso Milo première fois na joué nzonzingi na vie voilà na 2004 ser Milo mutasalanga casting na Veni Kama chez na Veni Kama Milo Kama moi comme le casting il y a production il y a Chris production les lois formulées sur chaîne de l'Axaba match aza viva wana 2004 titre film ezali mwana patron wana ba cassette à minene mto ete kama CDT cassette à minene OK atie na kati ya pochette nango ngai Ronsard Gesho to sala test nzonzinga lelo est-ce que basala la test casting on va sala test to sala test na lupango wana vraiment et lobi to kenda tournage na salon mais lelo so tali
mutu ko Miss Lolo finga Milo ser na biso Milo ke mamilo batinda e Belvinda zotinda mamilo atinda mamilo finga sila babilo mo abo est-ce que vous avez vidéo mo boye ser na biso Milo finga sila na mona non te mais songo la bina bimiselo vidéo ya Thérèse finga Belvi eza voilà ya Gabi a déconner Belvi eza on comprend très bien mais ba bimisela biso vidéo na sengi var ya mamilo azo cracher sur ser na biso sila donc bango baza pona kosala batu ba chantage très bien moi di bango baza makasi ba bebi selo personnalité lokwa ya bango ebeba lokwa ya bango ese kufa ba bebi sela batu ba personnalité alors ba congolais oyo boza ba fanatique ya sila boza ba congolais boza ba M23 T boza ba congolais comment boza batu ya fanatique ya mutu mo boye mais bondima ba fingela kabino ba ndeko na bino oyo un jour parce que ne ba lo ba na Milo c'est un so Milo suka yo je vais pas si là vraiment a jouer moni ke na si la ngope musisa sonye kata na ye ozana batu ba fingela ko batu na mobenga ka bango c'est la como tchala ba musicien na film c'est la como tchala ba chroniqueur est-ce que ngani na zabo faut belle va tchala na film vraiment Nanyana tout nous vraiment question on a habité poser scénariste awa est-ce que ndenge bosala ba beaucoup ba scénario na bino ezala na moyen te ke na place on osala film elanga soit na osala ngolo kwa ndeti musique ezalaka na fabricata mutu boy na fabriquer animateur na forme bazaka ba comédien faut zwaka vraiment artiste ye moko to ndenge te normalement tous les deux quand tu regardes l'incarnation des rôles, c'est l'effet de porter tous les caractères de ton personnage. Quand tu es musicien, tu dois incarner le rôle de musicien. Très bien. Parce que, et là, on dit que au jeu musicien, observation, tout le monde a observé. Si tout artiste, tu as observé ma casse. Voilà. Parce que, si tu as comme la scène, oui, au jouer. Mais quand on s'appelle musicien, babengi a joué. Mais quand tu as la sila, azaki na muta jouer musicien. Ah. Mais parce qu'on l'appelle tant peu pas yemba boire bien. Gay chopé, à quoi ça s'appelle quoi na? Musicien Marco na joué. On a biso Gibson butu kondo nenga joué. Ah kokate hein. Tenabite ke ba kokate. OK. Mais na lobby si la aza les sous ba gesho na ba ndel bazaki pe derrière ba rôle mususu. OK. Les sous ba rôle na pe senga ki gesho za la musicien. Ndenge na omona. Ton peut pas à la musicien, mais musicien mo peut faire ça là. OK. C'est comme na place à musicien na. Gibson yaka. Tout le monde a go ça la cinéma. Voilà. Mais tout le monde a go ça théâtre. Très bien. Mais keba théâtre, cinéma, nani a dirigé. Nani a dirigé. Voilà. Donc, quand la film est en aussi là, ils ont des carences d'acteurs. OK. Et puis, il faut comprendre que si la Zagine a mis la musique, ma casse, ils ont soit le bon batteur, elle a fréquenté Vemadilou, elle a fréquenté de Sele Kibinda, groupe à Kibinda, elle a fréquenté. Répétition, Vebosi, Bosenazo va fréquenter l'orchestre, voilà. Fréquenter Mibali. Ce qui est Mibali, voilà, moi c'est la Yagabi. Voilà, t'es année. Yagabi, on dirait. Avec de toutes les façons d'arriver quand vous n'avez. Voilà. Voilà. Ça la drogue qui nous donc, on a le cas à fréquenter ma musicien. Voilà. Peut-être. Azaki na milieu ya musicien. Musique ma casse. OK. Et on a à mon ami tout n'a papa Lombe à soir. C'est comme ma danseuse. Mais oui, nous avons des danseuses. Nous avons des danseuses dans le théâtre. Dans le théâtre, hein? Mais si maman casse. Mais oui. Oh, tu as des danseuses dans le théâtre. Oh, netina. Bon, comment on a commenté? Oh, bon, comme la biso, pardon, netina, bonne na théâtre, mais total qui est danseuse. Mais tu l'obite que ça m'a bé. Voilà. Allah qui s'appelle prouver à ça capable de l'élo et si man théâtre. OK. Nous avons des musiciens. Est-ce que je suis de Londres en Oyem? Ah. C'est qui présent à Bangwa Koufarate un groupe orchestre à Bangwa Koufarate. Est-ce que 2 minutes bon chanter? 2 minutes n'est na ebi. Bon ce que gesho inganga no monana muzikana. Oh, tu as le babo. Orchestre ya na ye. Tu as le babo. You na pese ba mote bele. Eh.
Ah, très bien. Mais tu le but que tant que le bango poto chola bango te peut-être et le qu'on a le qu'on so zaki musicien mais iné na yo zaki no artiste et comédien. Très bien. Donc ça va court par correspondance na faut ça. Ser na biso pour na ezali ya ko sala et lo qu'on a yé. Très bien. D'accord. Créer personnage na yé moko boye. Jusque là on a mon appel na ser na biso azo créer personnage na yéti. OK. Aujourd'hui, on appelle Moutoumou pour jouer. Ta belle-vie a joué Bobo Nana. Ambulance, voilà. Bah jouer. Mais bah on joue pas belle-vie, pas comme possible. Voilà. Aujourd'hui, on a dit bah t'es belle-vie à diriger car. Bah jouer à bango. Tranquillité à scène. Tranquillité à scène. N'est pas combien puis bah jeu d'acteur na bango. Jeu d'acteur et puis bah tché bango na et les autres étaient bah tché bango. Na kati pena ba kumba scène pena. Parce que c'est total bien tout son moi si mon akata film ana. On a katanda ku ya papa JR ba auteur na ngwezaki bobo na ambulance. Mais bango ne mutu ba yepena na o to benga na lingala maman na likambo. Intrigue. OK. Intrigue, c'est l'événement principal qui fait l'intérêt d'une pièce ou cinéma. Intérêt mo we batu ba landa bido. Voilà. Il y a un intrigue maman na likambo. OK. Donc bango ne mutu ba saki pena histoire evanda ndaku wana. Voilà. Si vous savez que Belgique doit diriger, doit diriger les. Vous croyez que Bobo va aller à Tala, Minas va aller à Tala, mais directive, didascalie, voilà. Les indications scéniques, et c'est très bien. Donc, moi chaque fois, si là, tant ils ont mis bilaye comme la Sénat. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, ça est fini pour aujourd'hui. En tout cas, bandagi bien et s'occuper bien avec Papa Kouloutou de famille Libota ou Azaki Bongo invité nanga ya lelo et présentatrice à lelo Azaki Bongo ngaikara o ya bino mwana suka ya basongi songi autrement dit IGF de tous na émission na biso vous avez droit de savoir o wana mutazaki vraiment na sima ya caméra pour être bilili na biso et comme kitoko makasi na kati ya ba etando eki na bino Azaki Bongo Exode Mikebi. En tout cas, merci beaucoup mesdames et messieurs. Papa Kouloutou tokomi na biso na suka ya émission na biso bandeko balanzi ba retenir nene plus bambote poto kabwana. Batu ba ko retenir boy. Yagola auti na maladie moko sérieusement. Miss Lolo ye moko pe auti na maladie moko sérieusement. Botatola. La mo botika okosi la batu. Makambo. OK. Miss Lolo ozo finga Maman Annie. Maman Annie autrement déjà arrière na ye. Ayeli biso Kenny. Voilà. Miss Lolo ayeli biso ni. Voilà. Bano tozobota ba sente défaut. Oh biso to reteni, depuis que Miss Lolo ayeli biso mwana moko ba sente ye défaut. Maman Annie ayeli biso. Muto apesa ka cour na ina. Maman Annie ayeli biso mon ponoté. Donc la mwana ya sœur na biso Thérèse Nenga ya kobima avec tous les impolitesses. Alors ba Miss Lolo boluka nzambe keba nzambi. Boluka banzambe yango zo mona kanda nzambe bako bambo maladi moko ofingi belve koti mbongo $200 na chaîne ba bambio maladi à $1000 banzambe. Oui ça luka. Botika kofinga ba. Vraiment. Comment uninga mwasi aboti mwana na ye yo akofingele mwana na yo akofingele abi employé momo suka za inutile. Atayo moko Miss Lolo. Obandaka pe ba émission na koyemba bakama nzambe. Nzamba lola na osema na Bible. Miss Lolo soka yembi su nzembo na émission na yo nzambe. Loboza nzambe te tumba e kota munoko. Mais franchement, on est à Osakana Nzambe, na évité exode, na évité Nzambe. Les gens Osakana Nzambe, oso ba émission ko finga batu. Vraiment. Nous sommes banze Nzambe, on dit que louange. Et quoi ça mira. Et quoi ça mira Jéricho voilà. Tu vois, oso sambela donc eza prière mudene mais oso ya ko finga batu. En tout cas, bo finga kaka. Bo anozo malade wisa au côté de ça. En tout cas, ba mote belé na yemoko papa tigre. Mon fils. Voilà. Oh, les noms mon fils. Mon fils. Mon fils, c'est mon fils à moi, Papa Tigre. Bambo Tembele, na yo manager d'Elix et puis na Darling Love na musica. Clarisse Place Matine na code pardon. Na code de ça la bien. Donner ma vomi ça joue au Pedro. Ne ça Clarisse Place ma atine la code vraiment. En tout cas, merci beaucoup na bandeko. Tout ce que morning na baba cook. Voilà. Ce morning na le bi mabe bo supporter.
na préféré na kufa na malaria na kufa na makambo na loba ke na kufa na malaria. OK. Vérité kangolaka, vérité zokisaka. Lokuté bomaka. Yo moko pona. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et merci à mon habilleur chéri Paula Lissoupa et pourquoi pas à établissement Jean de Jonathan de Best Inline. Là je vois encore à Ibrahim Soupra Sala. Merci beaucoup dans ma famille Libota, il y a partout dans le monde entier, en tout cas, vous avez commentaires, vous liker, vous partager, vous aimer et que ça la biso vraiment kitoko makasi. Restez toujours branchés, c'est cimenté, collez scotché sur notre chaîne. Quant à nous, on vous dit au revoir.